C'est-à-dire bah, descendant il y a Ramsès. Ramsès baza bateau binonyo soboyebi. Oyo baza ba pharaon baza la Guinée Égypte. Baza ki bateau mwindu. La preuve ici bima nango pour l'air ba yozwa corps ba bimisi corps ya Ramsès II par exemple, ti lelo ezali. Aza moto moyindo ko banda suki ti linzaka. Apesi bango na Diego Kao. Batu wana oyo apesi na Diego Kao. Diego Kao pa apesi batu. Oyo Diego Kao apesi banzoka ne bango baza po ba étudier siko ndenge ni bakoki ko malmener peuple Congo. Par contre oyo ba apesi na Diego Kao bango bakeka na ndenge esengo ya ko découvrir mokili. Tout ça, moi pose mouké. Tomela moi maï, tomela moi café. Bongo to zongi la bino susu. Pour clôturer l'émission la biso na bokebi. En tout cas, nous avons bino de continuer de vous abonner massivement à la chaîne la biso d'excellence Yakouli Media TV. Pe bo panza yango, bo continuer ko partager, bo liker, bo ti la biso ba pousse wana, bo liker, mingi bo liker, bo s'abonner. Beau liker, beau partager. Il y a un gars de vous. Bon aussi. Non, c'est pas bien de contribuer à mon Bonjour à tous. Si vous aimez faire un peu Congo ça et tout, savoir ce qui se passe dans le monde, surtout vous informer, faites comme moi, connectez-vous sur Yakouli Media TV, likez les vidéos et partagez et surtout restez connectés. Moi. Mbote bandeko na Yakouli Media TV, mbote bisika nyonso bozali na mabota na bino, mbote. Comme promis, ndenge na ebisaki bino dernièrement que il fallait nasalela la bino émission moko na lolenge nanga sur le peuple Congo ou alors sur le royaume Congo. Lelo et tokomi na mokolo nango, pourquoi na choisir thème ya Congo? Parce que actuellement to thème ya royaume Congo, parce que actuellement tozana makambo ebele zosalama na sujet ya ba Congo, na kombo ya ba Congo pe na territoire ya ba Congo. Bato ebele bazomi bengama ba ne Congo, bato ebele ba na kati ya RDC ba yebi que côté moko ba bengaka bato ba ne Congo, mais ba yebi te pourquoi ba bengaka bango ba ne Congo. Bato ebele ba yebi histoire ya mboka na biso te. Mboka na biso euti wapi esalami ndenge nini ti lelo ekoma RDC eloka makasi entre guillemets. Nakomeka ko relater bino mwa muke l'histoire ya royaume Congo. Tokobanda un peu cette histoire à partir de la fin du XIIe siècle. Quand je dis fin du XIIe siècle, on est à peu près vers les 1190, donc 1190, dit tout remonter vers le XVIIIe siècle, donc 1700 et quelques, tout ça, et peut-être même plus, hein, 18e siècle, 19e plutôt, vers 1800 et quelques pour la Rotala, juste arriver à la colonisation. Voilà. Donc, les lots Bandana, à peu près 12e siècle,
tant au royaume Congo pour expliquer à peu près d'où venait le peuple Congo. Peuple Congo, ils ont peuple Mouroté et Salama, que ils ont peuple Bengi Congo. Non. Si vous avez une carte Afrique, vous avez que l'Afrique est bandie dans le nord. La plupart des Bantous, parce qu'à l'époque, l'Afrique était habitée par des Bantous. Il y avait des Bantous. Par exemple, qui majoritaire dans l'Afrique. Après, les Bantous, vous avez qui na Pygmée. On appelle ça qui peuple, par exemple, Bantous, Pygmée. À part Bango, il y avait ce qu'on appelait aussi les Nilotiques, c'est-à-dire ceux qui étaient un petit peu mélangés avec les gens venant du Nil. Mais le peuple Bantou, c'est un peuple qui vient du nord. C'est-à-dire, plus précisément, dans l'histoire, surtout talib archéologie, tout le monde a que le peuple Bantou, et ça peuple Mouéouti, na Égypte. Contrairement à l'Égypte, et Zamboka Mindele, Égypte, et Zakimboka, il y a noir, il y a solo, il y a zolo, il y a bisso. C'est-à-dire, zolo, il y a beaucoup. Et il y a mais c'est typique. Et ça, ça type africain à l'heure. Donc, dans l'histoire, ça veut dire que le peuple Bantou, Baoutaki vers l'Égypte, et le fait que, parce que le peuple, leur vendre pour la pêche, et puis pour la zamba pour la forêt. Or, leur déforestation est bandit. À côté à nord, parce que Batoumi va quand des déserts, ils ont depuis des siècles désertés. Désert, ils ont déserté. C'est au fil du temps que désert est comme un désert. Je vais changer dans mon kilo. Donc, Bantou va revendre dans le nord, côté d'Égypte, côté Oignon, Sobozo, Monalelo, tout le pays Maghreb. Et à qui Bamboka ya bato moindo. Mundela zalakite. Avec la guerre, il y a la croisade arrivée, il y a les Arabes, les Orient, les Obunda, pour que ce soit la terre. Il faut s'attaquer à peuple Bantou. Peuple Bantou, c'est un peuple très très fort, mais à cette époque-là, Bazalaki n'a institution Bazalaki cadré, Bazalaki organisé. Ce qui fait que le fait que Bazalaki organisé, Mekiko se défendre, quitter, préférer quitter moi moukenase. Et na katia fuite na bango wana bazaro kitanase, to uti kota d'Égypte tozo kita, bazo le Éthiopie et banini Centrafrique plutôt, bazo le kabamboka nyonso wana. Baeko koma na terre moko propice. O ezalaki te que na cadre que non, tovanda te, baeko traverser la forêt équatoriale. C'était la première fois d'ailleurs bazaro mona zamba ya monene ya niveau wana. C'est-à-dire mboule beta mikonyoso, maïza ya osakanate, ozala ba fruit na kati ya zamba wana na dimension moko ba mona nanu te. Nyama zamba ya liboma babite awande photo vanda awande photo zala. Or, secteur wana nyonso ya forêt équatoriale avec diversité ya banyamao ezaki na kati, avec écosystème ezaki na kati, ezaki propice na vie ya moto na mokili, ezalaki ko s'étendre na RDC et koti mwa muke na Congo Brazzaville à lelo. C'est-à-dire ezalaki tellement munene. Ce qui fait que bango pene bazo ki ma progression bazoya moto na moto pe na groupe na ye et la famille to etini na ye ba komi ko luka ba coin na bango po ba kola. Or ba rabo bazako landa bango na sima bango sikola ba ko ba banga ki ko kota na zamba wana po te zambe zalaki monene mingi et comment il pona bango dangerosité ba suka likolo ba créa makambo na bango na ba pays nyonso ya Maghreb o lelo tozomona ba Maroc, Tunisie et Égypte, je sais pas, bamboka nyonso aboyebi. O nyonso za bamboka barabe. Mais tout ça kuna telelo tout ça na peuple bantou. Peuple bantou wana tango baye ko kita. Ba s'installer sur na kati ya ba forêt équatoriale. Donc tu peux retrouver bango ko banda na Gabon, c'est-à-dire sud Gabon, sud
sud, on va dire sud-est à Gabon. Aujourd'hui, Congo-Brazzaville, pratiquement, nous sommes nord et sud. Au lieu de sud-ouest, il y a RDC. Aujourd'hui, moi, Bandundumuke, mais vraiment mingité. Ça veut dire que nous avons 4 pays Oyo. Ils ont constitué les lots peuple Congo. Batouo, Basalaki, Royaume Congo. Donc on a le Gabon, on a le Congo-Brazzaville, on a la RDC, on a l'Angola. Ce sont ces 4 pays-là, ils ont constitué le Royaume Congo. Le Royaume Congo, c'est Afrique, Mobimbati, Afrique du Sud. Non, non, non. Il y a eu de peuples bantous qui ont continué à progresser vers l'Afrique du Sud, en sachant que, côté on a déjà, mais ça qui a bantou. Par contre, na RDC, le peuple bantou, il y a na RDC, il y a na résistance à Makassi na forêt équatoriale, il y a peuple qui a pygmé. Pygmé, c'est là qui mboka na bango, mokili na bango, et si ka bota mape bakole là. Moi, résistance, c'est qui a mingité à mouké, après bah ko yokana, bah comme ko partager bah territoire, c'est-à-dire bah pygmé le quoi bah qui minoritaire quand même, malgré bah qui est belé, mais la bah guerre wana et c'est que bah bouma peu belé, tant bah bouma qui est belé bah au moins non non non, il faut tout ça l'alliance na bateau pour tout pérenniser mon mouké. Il y a biso race, il y a biso village, voilà. Donc voilà tout ça là-bas, côté 1200, 1300, 13e siècle, 12e siècle, et Bandelia, Oyoto Bengi, Royaume Congo. Mais maintenant, Royaume Congo, Bandekonangai, toko s'élargir trop dans ma sur le Royaume Congo, parce que ils ont tellement ébélé. Mais nous avons relaté à partir du 14e et 15e siècle, parce que au total, les Abba entre 12e et 14e siècle. Ce n'était pas du jour au lendemain que ça a pris pratiquement 2 siècles. 2 siècles à immigration, 2 siècles à déplacement et à population, parce que Moutouk Zalaka l'air, avion Zalaka quitté l'air, charrette Zalaka quitté, tout se passait à pied. Makamunyo so à l'époque on est leka na makolo. Ceux qui makoloté, moi cheval les équipes mingi pour ba officier, mingi pour bateau ba supérieur, ba roi, ba nini, dans chaque clan et puis dans chaque ethnie. Voilà. Donc toujours kende suko na côté à 14e à 15e siècle. Et si quand toujours on a probablement dans le bien le premier roi ya Royaume Congo. Oyoto bengi na kombo ya Lukeni Luanimi. Lukeni Luanimi oyazaki pratiquement le premier roi ya Congo. Et yende tozo mono ndiazali peut-être arrière grand-père ya Nzingankuvu. Oyo actuellement tozo kokoma na histoire na ye. Oyo akomaki mutali boso ya komona poso ya mondele. La katia Afrique Mobimba. Voilà. Donc, tant que né Congo, voilà, issu du Royaume Congo, côté na katia mabele, on a expliqué bino ne bandeli. Eko sala sukoyo, bengi regroupement, c'est-à-dire village, nous sommes des bakimaka bazakoya, village va komi ko sangana. Pour na nini, pour comme force, parce que remarquez que boutique au battre bango na ba territoire na bango parce que bazalaki minoritaire bazalaki mutuna kwa na ye et komona que durant traversée na bango et ça qui à peu près 2 siècles voyage na bango wana exode na bango wana salama qui à peu près 2 siècles komona que non bazalaki na besoin vraiment que les loyo bakoma réunis bango nyos, d'où à partir ya Mbanza Congo oyo babengaki capitale place roi à Komarovanda, basali appel na ba chef ya ba mboka nyoso wana po bakoma union moko ya makasi, justement d'ailleurs comme ya Mbanza
Comme Mbanza Congo, comme Mbanza Congo est siège de l'Union. Dans la langue ya Congo. Mbanza Congo. Siège de l'Union. Donc, si ka bazo s'unir, ba yeko vandisa makambu bango nyoso, ba yeko talisa makambu, ba yeko chama makambu na mesa, pour te bako se défendre, bako za na hiérarchie, bako za makambu nyoso, d'où développement et bandi na époque wana. Nous sommes, je vous le dis bien, entre le 14 et le 15e siècle, c'est-à-dire 1300 et quelques, 1420. Bien avant 1420, c'est-à-dire on est en début du siècle du 15e siècle. Début du 15e siècle, le royaume Congo est comme une institution. Non seulement une institution, le royaume Congo a commis pena développement personnel, il y a makambu, il y a katia royaume. C'est-à-dire que tout le monde a état nyo sezalaka. Royaume Congo a commis une administration naïe. C'est-à-dire que katia administration na aux un ministère. Au biso lelo to benga ministère. À cette époque-là, on n'appelait pas ça des ministères. Mais ezalaki ba ministère, police ezalaki, bato ba occupé makambo ya loi, royaume ekomi ko s'étendre na ndenge ya culture, na ndenge ya agriculture, na ndenge ya makambo ebele o nyonso lelo yo ezana ba mboka oyo biso nyonso to vandi pe to yebi. Royaume Congo ezalaki nango déjà na 15e siècle. Bande ko bomona niveau parce que bato tozolobela oyo baza ba bantu ya l'heure wana. Bango mtu ba créer ba mathématiques ou lelo parce que ba ki Égypte. C'est-à-dire ba descendant ya ba Ramsès. Ramsès baza bato yo binonyo so boyebi. Oyo baza ba pharaon baza ki en Égypte. Baza ki bato mwindu. La preuve ici bima nango pour l'air ba ya kozwa corps ba bimisi corps ya Ramsès II par exemple, ti lelo ezali. Aza moto moyindo ko banda suki ti linzaka na ba film nde bo mona ke non ba tche mondele ba tche bo po mutu na la production na yeso bozala mbongo ta osa production film na bino ba ba tche la bino moto moyindo te na mindele voilà ndenge pe ba tche yesu moto mondele oh yesu d'après to kozongela ngo d'après mona mwasi moko boye o bino nyoso lelo goganga na kombo ya Kipamvita, ancêtre na biso ya Congo. Kipamvita, entre autres la prophétesse Yaloba qui Yesu aza congolais pe botamaka na Congo. Boke no vérifier. C'est l'une des raisons pe ça que babomela epe na bamindele. Voilà, donc toujours continuer progression na biso na histoire ya royaume Congo. Nous sommes éventuellement na veille à arriver à Mindele. On est en 1480-81. Côté Moko Boye na kati ya mokili yo o ba bengi mboka Portugal et si ka développement et c'est comme qui plus ou moins 100 fois plus que biso na royaume Congo. Ba tout moko ba s'est décidé, ba non, il faut totina avec explorateur, topé explorateur na biso le plus expérimenté. La route des Indes. Les Indes, vous connaissez bien le continent indien, la Inde. Parce qu'ils avaient appris à cette époque-là que le continent indien, il y avait beaucoup de commerce, Marambezaki, Belé, tout ça. Donc il fallait un explorateur, parce qu'à cette époque-là, ça se passait comme ça. On envoyait toujours un explorateur d'abord pour voir ce qui se passait. Et s'il revient avec Sangwe à côté, à Outi, on a ramené sur place à Outi, éventuellement, va faire un déplacement. Donc, quelque part au Portugal, à cette époque-là, Sali, préparation expédition, il y a Diego Cao. Pour Nanini, pour Diego Cao, à Kendena, Inde. Mais pour Diego Cao, à Inde, en venant du Portugal, il était obligé de faire tout le tour de l'Afrique, c'est-à-dire à Bandina, Europe, à quitter à côte nyon sur l'Afrique, à tourner à Cap, na Sud-Afrique, bon, à bandi qu'on remonter pour qu'il est vers les Indes. C'est comme ça que, tant que bandi voyage, il y a des caravelles, l'air, voilà, il y a des massous, il y a des caravelles, ils ont en bois, mingi pesa repanzana na ba tempête ya minene na kati ya l'océan. C'est ainsi que
Diego Kao a komi ko kita bambande konangai a komi na niveau moko boya moni et balé moko ya monene ezo uta na kati ya terre mais zo mi boaka na kati ya océan. Parce que lui en fait à cette époque là il n'a pas haute mer parce que la caravelle y a massou à makasité donc na haute mer qui n'était pas longer ma belé, c'est-à-dire bazo mona quand même la terre un peu dans la Mosika, donc bazo contourner en gros, c'est comme ça qu'il se dirigeait. C'est de cette manière que mona ki mai wana force ya mai ya ningwana ezo kota na kati océan na niveau ko poussa océan. Ah bi non oyo il faut to meka ko poussa na total là parce que nazo comprendre était mai ya makasi boye uti wapi c'est que ba fille koza koto c'est que tu as une opportunité koto yo to meka kota là nano puisque tu as un voyage expédition, tu as un voyage exploration. C'est comme ça que Diego Kao a kota na embouchure na biso pe o ba benga ka découvrir ki embouchure na biso à Congo. Nous sommes en 1482 exactement. En 1482, il rentre dans l'embouchure na biso, on est à Banana. À Koutiba autochtone, il y a Royaume Congo. À Kiti. À Pesiba révérence, parce que c'est la première fois qu'Azomona Moto Moindo à comprendre que non, naza face ya mutu azaloko langa, mais sauf que pour leur naïe, ezaloko langa ité. Et comme c'est un explorateur expérimenté, bah de on a un contexte à l'air, c'est-à-dire tout ça il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, donc mbala liboso kuta na lwa ne to zaboye, mbala liboso to kuta na mutu moko aza vert. To mutu moko aza orange. Donc boza ko talana. Mais où yaza mayele, où yaza moins développé scientifiquement, azoluka comprendre où yaza nani. C'est ça, comme ça que ça se passait avec Diego Kao. Diego Kao, aluki ayeba origine ya batuana. Ceux qui basent la kawana ça fait longtemps, ceux qui peuvent vivre à Nengeni, non, problème est en côté. Toropé Sabino ba guide na biso. Vous êtes les bienvenus dans Mboka na biso. Biso pe toza komona bino toza kokama mbala liboso to mona bato motindo bazo simba simbana oya simba moninga na mata la soki ezo longwa so noir eko longwa ezo longwa te okuna simba boye ba pesani ba pesi ba guide na de Okao bino bo continuer na ba guide na biso ba komema bino tina Mbanza Congo. Mbanza Congo à l'époque ezako se situer côté à Soyo. Bato ba ebi rive. Parce que bisom toebi rive wana oyo babenga l'océan Atlantique. Parce que tout temps là ba mwanda wana donc toebi to vanda to koma liboso océan to naja na océan. Donc on va expliquer bino na Soyo o to benga Soyo ville. Michel Douda ko confirmé, Yvon Masunda ko confirmé. Bienvenue Nzumbu. Voilà papa Cyril, paix à son âme le vieux. A ko confirmé. L'ex oko confirmé. Bateau à l'époque to batanga à l'époque dans Mwanda baroyeb Sabino et si quand on a firme na biso munene en passant au tobengi Sozir société exploitaka pétrole na biso ya RDC na Mwanda. Sorozo longe koto wana oti banana okomi na Mwanda esika o lelo yo Zoé Kabila tongi hôtel naye biso to na Jewana à l'époque au leki yango matimwa likolo okoma na Soyo. C'est là où il y avait c'était situé en fait à cette époque-là Mbanza Congo. Mbanza Congo ezalaki capitale ya liboso te mais ya mibale ya ba royaume to pe ya royaume Congo. C'était le deuxième combo ya capitale. En fait, c'était toujours au même endroit mais il y a eu trois combos dans la même capitale. Je vais expliquer bino hermo. Alors, Mbanza Congo, je crois que c'est vanda wana avec l'institution naie, batindi de Okao ya tiwana ya komona nae. Ba guide pe ba memie, ba annoncer déjà batinda ki éclaireur. De Okao pe aye, ba yambie na roi. Roi oyo ayako yamba Diego Kao à cette époque-là,
kombo na ye ezalaki Nzinga Kuvu, qui était le descendant direct ya Lukeni Nyanimi oyo natangelaki bino na ebandeli oyo azaki na début ya exode ya ba Bantu au Baouta côté Égypte. L'herbe est au royaume, le premier roi, il y a royaume Congo vers le 12-13e siècle, c'était Lukeni Lwanimi. Voilà. Donc, il y a un arrière-grand-père, il y a Oya Okutana de Rokao, na Kombo Sukoya Nzinga Kuvu. Le roi Nzinga Kuvu. Ayambi de Rokao ne Sengonyoso, a Pessi et Sika. Basali béchange basalaka yepa ebise non destination na ngeza na moka wate mais lokola na komi awa et que na mona na bino pour na ngeza suka na découverte pour na ngeza na suka na les lokoni na ko sala to na ko senga pote to sala échange moko ya solo pour ngape na sima na ngai kuna place na uti na zape na mokonzi na ngai o paza roi. Mais pour ndima oyo nga na eko sala awa to nga na moni awa na sengi na yo roi agunzami na sengi na yo na respect nyoso soko pesa ngai quelques sujets na yo pote na kende na bango nga pena tikela yo quelques bateaux oyo ngai pote ba yekola pe ndenge ni bino bovandaka awa. Premier échange au salami entre Mundele na muto mwindo. Mais bola nanga bien na bokebi. Na kati ya échange wana, le roi Nzinga Kuvu ye aza toujours na bonne foi. Bon esika ki mdoke banda depuis kala na mindele. Aki na bonne foi, c'est-à-dire hier espèce ba sujet na ye, à peu près 8 personnes je pense de sa famille. Apesi ba mona djani okao. Batuwana oyo apesi na dirokao. Diego Kao pa pesi bateau. Oyo Diego Kao a pesi banzo ne bango baza po ba étudier siko ndenge ni bakoki ko malmener peuple Congo. Par contre oyo ba pesi na Diego Kao bango bakeka na ndenge esengo ya ko découvrir mokili. Et ces gens-là ont fait 8 ans au Portugal. 8 ans au Portugal où ils ont étudié les mathématiques. Ils ont étudié la science, Yamindele, ils ont étudié plein de choses. Ils ont vécu là-bas pendant 8 longues années. Les lots déjà sur les mois na nayo, azana 8 ans, au Tindie na Mboka Mususu, à Zongelo na 16 ans, à Komidjamo na Mobali, à Sabandokola. Bon, imaginez ce qu'on époque wana oyo, semaine mobimba, ils ont 4 jours kaka. Oui, oui. Bon, on va sous attirer Maramio Zoloba. Oui, oui, c'est comme ça. Les Africains, ce sont eux qui ont créé même calendrier au Ebozo Mounamé. Sauf que le calendrier à l'heure Wana n'était pas pareil que le calendrier à Lelo, mais avait le même nombre de jours que le calendrier à Lelo. Nalobi, hein? Calendrier à l'heure Wana n'était pas pareil avec le calendrier au Lelo, mais avait le même nombre de jours, d'années, que calendrier à l'élo. C'est-à-dire une semaine calendaire, et ça qui 4 jours, plus un jour ouvrable, à chaque semaine. Or, le mois avait 7 semaines. Est-ce que vous avez un une semaine, il y a 4 jours plus un jour calendaire. Le mois avait 7 semaines et l'année entière avait 13 mois. Ça, c'est l'Africain qui a créé ça comme ça. Je ne sais pas vous dire comment il est arrivé à créer ça comme ça. C'était des grands mathématiciens venant de l'Égypte qui ont créé tout ce qu'on peut imaginer comme Makambia science, il y a l'élo. Origine nango et outil pas batouana ou bazalaki ba peuple Congo. Vous avez un niveau d'intelligence, il y a peuple wana. Donc lorsque vous faites le calcul et que vous prenez 4 jours de la semaine fois 7, ça fait 28 jours. Et quand vous prenez 28 jours fois 13,
Ça vous fait 364 jours. Plus le 1 jour dont je vous ai parlé. Et ça les 365 jours annuels. Donc ils sont tombés, en fait, les blancs d'aujourd'hui sont tombés sur les mêmes résultats que les noirs, il y a époque, il y a 15e siècle, la 14e siècle. Et qui en parle? Ombre et Lili. Voilà. Tout ça, la moi pose mouké. Tomé la moi maï, tomé la moi café. Bon, to zongue la bino sous. Pour clôturer l'émission la biso na bokebi. En tout cas, nous avons de continuer de vous abonner massivement à la chaîne Nabiso d'excellence Yakouli Media TV. Et vous continuer à partager, vous liker, vous tirer la pouce, vous liker, mingi, vous liker, vous abonner, vous liker, vous partager. Il y a un gars de vous. Bon côté, vous liker, vous s'abonner, vous partager. A tout de suite. Bonjour à tous, si vous aimez faire un peu Congo ça et tout, savoir ce qui se passe dans le monde, surtout vous informer, faites comme moi, connectez-vous sur Kouli Media TV, likez les vidéos et partagez et surtout restez connectés. Mouah. Voilà, j'espère que vous mettez bien sur ma main, besoin de ça, au panier, ça moi pose pipi. À qui m'a ça pose pipi pour arrêter l'émission de Tazoni. Au pas dans la position, ça la pose. La poser PKK. Voilà. Donc, Tozongi n'a pas sujet na biso ya Royaume Congo. Bozomo na geza passionnant et la souka na passionnant. Royaume na biso est constitué à cette époque-là de 4 parties. Dans le temps il y a une partie, on a Mbanza Soyo, on a Tangeli Bino la capitale. Bozaki na côté ya Mbamba, bozaki na parti mso bengaki Mbata, et na parti mso bakongi babengi Congo dia Mbanza. Royaume ezalaki déjà na ba taxe, les rois na ba ça fout ça ba tout déjà ba taxe. Parce que royaume ezako vivre na ba taxe. Ezaki na système judiciaire déjà à cette époque-là, administration pezalaki, ba institution nyo ezalaki. Il y avait même des écoles où les jeunes, il y a étudier les mathématiques, la science. Donc ça veut dire que connaissance na bango ba utaki nango o ba yaki nango, pardon, l'herbe a comme constitué force wana ya royaume. Le roi a instauré qu'il faut passer à l'école pour na koye kolisa ba jeunes o ba za kola science na mathématiques. Donc pour la bango, et l'autre qui primordial c'était les sciences parce que à cette époque-là déjà ils étudiaient les astres. Déjà que non, moi il a mon côté et qu'il a un côté ça le nombre de temps d'où les 365 jours de l'année oyo les loyo mindele bazwa le roi bango nemba sala. Voilà. Et le retour sur le bon mazali que système qui régnait à cette époque-là, dans le royaume Congo, c'est un système, on va appeler un système matriarcat. Sur aucun baba Congo lelo, la bas fleuve, ils ont la bas Congo, sur bas fleuve, tout ça. Au coup un système, nous ils ont prôné qu'on va un système matriarcat, c'est-à-dire bana basinde to ba mamande baza ba konzi ya famille. Ba maman dem tu bazwaka charge ya bana bango pe mutu bazwaka ba décision yango na kati ya système wana to mona ba papa baza lokola ba kolo bana te papa ye bana na ye ezali bana ya ndeko na ye ya mobali to ndeko ne ya mwasi mais bana oyo ya boti baza ya ye te baza ba bana ya mwasi na ye. Et donc, il y a ce qu'il faut sunga, batuna famille à sunga, ba neveu na ba nièce na ye, pour dire ça en français. Maintenant, nenga ba Congo, ba tekolo. Voilà. C'est le système qui est comme ça depuis. Pourquoi? Parce que
Ndingankuvu oyo azalaki à l'époque roi abotaka bana na ye ya mibali, mais bana wana mibali mibala abotaka babotamaka mpe na ndeko na bango moko ya mwasi. Ndeko na bango ya mwasi mpe abotaki, bolanda bien, abotaki 3 bana. Na 3 bana wana azalaki na 2 mapasa na mwana mwasi moko. Ezande mwana mwasi wana oyo azali ancêtre parmi ba ancêtre oyo ya biso, sali bango nde baza bakolo ba etini oyo nyonso bozomona ba mapasa wana na sœur na bango, bakolo ba etini oyo bayombe, oyo batandu, oyo bamulefu, oyo banini. Donc nyonso wana bango ni bakrea basu wana nyonso. Alors mwana wana mwasi wana yende muta instaura système wana ya makasi wana ya kozala kolo famille. C'est-à-dire, on a Congo, je crois, Dikanda des familles. Donc, il y a la moto, il y a Simbi, l'Ikonzi à famille. Donc, il y a plutôt côté matriarcat. Voilà. Donc, Bandekonanga, en tout cas, et là, comme Monsusu, et ça, comme tu sais que à cette époque-là, déjà, on a parlé, Nabino, déjà, bah, semaine, bateau, habitant à Congo, il y a Royaume Congo, Salaki. Salaki peine à 5 saisons là-bas. Ça veut dire, bateau, quand que non, tu as 2 saisons en Afrique, saison sèche, saison de pluie. Il faut voir que la saison, tu peux restaurer, puis on les a mindeli. Bango moko bateau, vendre dans l'époque où on a 5 saisons. Saison là-bas, on a dit, bosso, Kitembo. Kitembo est la saison moko ya ba première pluie entre octobre et décembre. Saison la bango mi balé ba obengango Kianza. Kianza wana ezaki saison de pluie pekaka mais avec récolte ya vin de palme. Ezaki entre janvier et février. 3e saison la bango ba obengango Ndolo. Ndolo ezaki dernière saison de pluie. Ezaki entre mars na mi-mai. Alors, après 3e saison, on a eu 4e saison de saison na bango, et ça qui on va revenir la saison Siou. Siou topé qui Siou. Voilà combo la saison, on a eu première saison sèche où ils ont vraiment marqué par vent moko ya makasi ya mali le roi période bozoka. Batozo baol bazoka mali makasi tout ça. Ils ont entre le mois de mai et le mois d'août. Depuis période où on est bon. Alors saison ya souka, ils ont saison babengi mbangala. Mbangala ils ont saison sèche ya souka, ils ont s'étendre entre mi-août na mi-octobre. On est la saison moko ya makasi mingité, mais sauf que c'est ça la transition entre la saison sèche na ebande la saison de pluie. Voilà. Le royaume Congo ndenge na meki ko expliquer les bino wana bozako mona yango mindele ba ko bimisa biso ah non ezaki moi situé entre à peu près bazo estima ngo na 300 000 km². Mais c'est faux parce que ndenge na expliquer les bino 4 pays wana, c'est-à-dire le Gabon, le Congo Brazzaville, la RDC, pratiquement 3 quarts il y a RDC. Non, même pas, deux quarts, c'est-à-dire un demi RDC à peu près. Et puis aussi Angola, une grande partie Angola. En fait, le royaume Congo, il y a Yemoko Azako relié à peu près, sa surface, à peu près à 2 500 000 km². Donc, il est un peu plus grand que la RDC Mobimba. Et en sachant que la RDC Mobimba a déjà fait 80 fois la Belgique, hein, 80 fois la Belgique et ben un peu plus de 5 fois la France. Donc, vous pouvez imaginer immensité à territoire, il y a RDC, puis immensité à territoire, il y a Royaume Congo. Tout wana est important pour nous accueillir. Voilà, donc, to komi ko kende côté suka émission na biso donc to na ko to mona suko que Diego Cao azonga kina bato asai na bango 8 ans.
aye zonga sikoyo une deuxième fois na mboka na biso na kati ya royaume Congo na 1490 oyo tobengi na français 1490. Aye sikoyo ye moko te, aye sikoyo na ba missionnaire catholique pe bato amemaki oyo bakenda kotanga oyo bazali ba sujet ya royaume Congo. Bayambi esusu kaka na nzinga kuvu pole wana nzinga kuvu aza toujours na bokonzi. Aza toujours roi ya royaume Congo. C'est ainsi que na deuxième voyage wana ya Degokao bayeko teya ba teyi sikoyo amoni pe ba sujet na ndenge bango to bakoma ba chrétien balati kitoko bakomi mwa couleur ebongi pour auti na 4 saisons. Makambo ya 4 saisons ebandakala. Donc ils ont influencé na roi ya époque wana. Aye kondima akoma chrétien. Baye kolongola kombo na ye ya nzinga en kuvu pour ba baptiser na kombo ya Joao Ier. En français tobengi Jean Ier. C'est là aussi que baye kolongola siko kombo ya capitale oyo Mbanza Congo baye ko tsango kombo ya Sao Salvador. Donc capitale na biso longo na kombo na biso ya bokoko ikomi na kombo ya portugais. Roi na biso alongwe na kombo na ya bokoko akomi na kombo ya ba portugais. Ba convaincre ye a changer na kombo ya capitale et ya comprendre que na moment na ti bazo convaincre ti bazo pese ba cadeau que ba komi ko luka ko lia cc. Je vous ai dit tout à l'heure que le roi avait 2 enfants, plus une fille, 2 enfants garçons, plus une fille, ça fait 3 enfants. Là-bas, 2 enfants, na ye wana obaki, ba successeur na ye, ya sûr. Moko azalaki déjà chef ya province moko boye, muso azakoza mingi pemeni na ye. Donc, là, tu commis à fin siècle, c'est-à-dire vers les années 1495, le roi Nzingakou voyait au monde que bateau à comprendre que bateau ba na la stratégie moko ya mabe balingi ko memaye likolo. Ah bi non. Je n'ai plus besoin il y a amitié na bino. Je n'ai plus besoin il y a hospitalité wana parce que système boye na ngo système moko eza à l'encontre ya coutume na biso. Pour baptiser ngai Joao Ier. Maintenant libéré basi nyoso ya ngai baza na kati ya arène. Mais où eza beaucoup côté. Comment on a ko pérenniser makila ya ba ne Congo soki na mwasi kaka moko.